Bana banzambe boboto. Ondeko. Yesu Kristo abimonisi na biso po ya kolakisa biso te tozali bana batata tolingana. Yango wana apesi biso likambo kitoko ya boboto tobombaka yango mpona biso te. Ozwi boboto ya Yesu Kristo lekisa boboto epai ya bandeko banso. Biso na biso bakongole toyeba kolekisa boboto oyo tozali kozwa epai ya Yesu Kristo. Boboto bwa mokonzi bozala na bino banso. Mama Bintu na mama Brigitte Kalala bango basengi na biso omoneli mpe na bakongole banso. Tozo benga bino nyonso Congolais nyonso ya vandi na Paris aya comme manifester solidarité na ye vraiment na ba victime na biso ya le 31 décembre 2017 kuna na mboka na biso na bango tokosala misa. Tozo benga bino nyonso ba papa ba mama na bana na baleki bilenge pe totelema lokola vraiment awa eza lisusu makambo ya koyoka kaka mawa te eza tango ya kotelema. Donc tozo benga bino nyonso tu bao nyonso bavandaka na Paris toya na messe tozo préparer yango na aumônerie catholique congolaise de Paris awa na église Saint-Bernard. Tosala misa mpona boboto na mboka na biso Congo. Bazwi mpe likanisite na suka ya misa tozala na deuxième quête ya motango tokozwa yango toyokaki bandeko bazoki toyokaki bandeko bazwi makambo ebele na mboka tokotinda yango. Quête na biso ya solidarité po bamona ke diaspora pe ezala kaka diaspora oyo ya maloba pamba te to cotiser to sala ba offrande na biso ata toza na eloko moke ya kopesa ka na ba victime na biso oyo bakwei le 31 décembre to kotinda ngo tokuta na biso nyonso na aumônerie catholique congolaise de Paris tokosala messe le 14 janvier 2018 à partir de 15h tokuta na biso nyonso tu ba congolais pour tout ça la mobilisation générale et sengeni vraiment totelema to lakisa bumoko na biso po awa eza kaka batu nyonso bamona ke toza biso nyonso ensemble tokoki lisusu kovanda kaka pamba tozosalaka ba discours mboka ezobeba mboka ezokende non sikoyo tolamuka totelema po toyebisa mpe Nzambe atala pasi oyo bandeko na biso bazoyoka na Congo komba oyo mpe eza komba spirituel po wana Nzambe atala moko na biso esika nini tokoki kosala tokoki kotikala lisusu insensible te. Il faut totelema, il faut to agir tozala kaka biso nyonso batu oyo moko tozo bundelande mboka na biso. Donc tosepeli vraiment ndenge le curé ya paroisse apesi na ye esika po tokuta na mbangu po tolobela mboka na biso tosepeli mingi topesi ye longonya vraiment sans oublier cardinal na biso Mosengo oyo apesi déjà élan ya départ ko bandela Kinshasa. Donc tozala distrait lisusu te tokota pe makambo ba division lisusu te tozala ka mutu moko penser moko Nzambe asala na biso. Donc au conseil na trait d'union des Congolais de France ezo bengisa kaka bino biso nyonso tosangana tozala bomoko toya epa ya papa na biso Nzambe atalela biso problème oyo tosepeli mingi koyamba bino ce dimanche 14 à partir ya 15h tokutana kuna na messe tokosala messe na biso kaka et puis toke tokozala ne sengo to présenter pe bino ba groupement ya ba association ba groupement ya ba homme d'opinion ou peut-être même ba éveilleur de conscience
et puis combattre na biso be bino bozalaka mbang botele na bino sans problème. Donc naza vraiment na confiance que bokoya bino nyonso to sangana to kota na meswana to kanisa mboka d'une manière unie avec une unité d'esprit. Donc toyebi kenzambe akosala. L'église catholique yebi ndenge tindaka. Donc ozala sur bongo pesa et kokwea na saint. Nous vous invitons vraiment à venir avec vos offrandes comme des sacrifices, des bons odeurs, comme l'encens, comme de l'or, comme les rois mages qui avaient apporté au Seigneur le peu qu'ils avaient. Nous aussi, symboliquement, nous allons suivre cet exemple. Nous allons venir avec le peu que nous avons, mais nous savons que ça va monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Bino ba ekozali akobenga bandeko bino mpe kuna bobenda bandeko biso nyonso totambwisa sango yango po biso nyonso toza bakongolais tosengeli te Congo masasi ebeta lisu te. Donc dimanche prochain tokosangana na misa na biso na bandeko basusu. Mama Bito alobiki akoyebisa bandeko basusu oyo basambela epai mosusu baprotestant mosusu bakoya biso nyonso tokosambela losambo mpona boboto yango nde moteleki. Toyoki makambo eleki dimanche passé tolemba na losambo te tokwesa boyambi te tokwesa elikya te totelema debout congolais. Dimanche prochain tokozala na misa tosambela mpona boboto na mboka.